Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni, yo fina les amis si cha kitoko, ezana image ya qualité, image ezanga likwanza. Le banda boni, yo fina les amis si cha kitoko, ezana image ya qualité, image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestino. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman la site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur la théâtre. Artistes, musiciens, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, Travailler, président Eli, il y a Banama Tongi, sauf Banama Tongi, tu es bien que sauf Banama Tongi, sauf Oya, sauf Bonozo, moi la Tongi solo, Oyebi Papi Mokoto, Biso tout, Total Rayango. De besoin, Orobani. Papi Mokoto, les amis TV, non, Orobani, image, qualité, qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité somboye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total Raming na bala nandaku les amis TV quoi. Et toi Samuel les cas kuno pesa les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi luwa ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezam moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezam moko. Si tezam moko kaka. Si tezam moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Naloba. Sakola. Panza. Est-ce que la carte mondo en Afrique aussi tu n'es pas là? Les amis TV. Ma finga batonga bakanga pamba. Si tu n'es pas là, les amis TV. oyo sita kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité somboye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Ah oui, merci pour la fidélité et la confiance d'être toujours branché dans votre chaîne. Donc, tapez www.lesamitv.com, abonnez-vous massivement. Et bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment. Donc, actualité du moment, abonnez-vous massivement. Et là, nous sommes avec Sidaya Mado. Donc, avant déjà de vous saluer, là, je m'en vais déjà pour donner big dédicace à celui qui me suit maintenant. Là, Papi Mokoto, big dédicace à tous les abonnés de Lezami TV. C'est que devant vous, c'est votre Miska Krasela. Ensemble, le lot avec Sidaya Mado. On va essayer un peu de décortiquer. Et là, je m'en vais déjà pour vous saluer. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et puis bonsoir, on a tout le monde. Donc, plaisir à trop. Et on coûte un aïe au bout de plaisir pour la positivité toujours. Santé qui vient. Qui vient, donc carré par la grâce de Dieu. Bonne studio. Studio Kitoko, donc studio Pepele, donc tu as camouflé ton salon de studio. Et puis la minute, je suis comme une souka. Et on est au livré sur des missions. Il y a générique. Non, ça va vraiment 7 titres. 7 titres, donc le rôle est épais quoi. Donc il y a le rôle à 7 titres, donc il y en a 4 génériques et il y en a 3 génériques.
et puis eza na fotrap moko lokola style Momberg et puis eza na deux rumba pena rumba normal te me barumbe quoi rumbe eza ba style moko boye na osiela mikolo yango nde tobenga barumbe. Pour faire plaisir à fan nayo toujours un homme qui moi toujours un homme qui est dans parcours on n'est pas fa comment bah moi décrit ou écrit moi deux cris pour faire plaisir à fan ce moment là Yamado tala tibia Yamado tala genou mama nyonso yo toge tala loketo ya tala poitrine mado choko papa chocolaté o nzambe na ngai mokongo pasi mama onizelo webimisanga nazala seda puis nakobwaka susu soki mama yaboyaka kotengamela papa mbele ngai nabima te tellement mama yandimaka maloba ya kotengama yango lelo nabima chibenda wanye mama tengama kandambwe apona toki sikona ale bologela dance bologela ncham bologela ndam yakomane dinyenge akomane bilobelaka mwana yo kutuna bebwageli na ye barinda rinde zanga te c'est la danse mama na bana bologela nchame ya na bana c'est la danse lelelelele. Donc c'est ça quoi on va bilogo et ça là nazala lelo seda proximité misusu eyaki wana ezalaki na ba complément lokola bate ebele ya bakalu bakotelemelanga mpona za capitaine yo bapiti na bahero le corps et tout lelo sikoyo na osala parcours nanga donc c'est ça. Mais tout le monde vous n'avez pas fait, vous voyez la pelote. Qu'est-ce qui a poussé que l'élo, c'est dans le pas fait, à comment évoluer, parce que quand d'habitude pour ça va fitter, ça va long, vous êtes sentir capable de donner. Non, c'est quelque chose qui fit. Tout le monde est dans un projet, dans un destin, il y a vie qui au niveau ça, les cambios montent, on s'est décidé. Donc c'est décidé qu'il y a la vie ailleurs, mais qui ne l'écoute pas bandeko. C'est décidé qu'il y a la vie ailleurs dans la musique. Mais qui ne l'écoute pas entre nous la famille. Donc tout ça bandeko quoi. Tout ça là qui place mon corps, tout s'envoie qui m'embouto place mon corps, tout là place mon corps, tout là ba chambre mon corps na voyage et puis tout ça mise à trop. Mais tout kaboni gande na musique parce qu'on a senti que notre vitesse na olingana memela makambo na ngapa maestro Fabregas donc et concorder les choses. Parce que ba fan ba sentir présence non juste après featuring no salaki to moni maman ko de part ya sida. Non, featuring na zako tuka wana tela sala ba featuring na ba janta ba lobeso eclipse na boka ba mbata batu ba yebi feat ezaka na salaki na hero le cocktail. Mais départ nous aki juste après featuring wana ba fallait na longa kasi on habite fallait na longa pe déjà na featuring na salaka mais ton eko longa lelo c'est parce que tant na sengi lelo po toze belé quoi toze belé ko tona me biso tout longa nzela moko ti to bota malibu moko metant to bima na ndako mwana za na jour na bima pa ke ko makambo na donc na jour na ngeko kaki na bima na ke ko makambo na c'est pour cela na bima ki na yena ke ko makambo na ngai donc voilà. Comment la majorité babimi pas fa au bazaki na ye babandaka na carrière babimi mais parmi bano babima oza au moins si ceux qui badami balé tu es parmi au face à l'équipe TV so ebisa beta bisola c'est dans le bas toujours une positivité. Ouais, esprit positif ezoya donc père ayebi quoi maestro ayebi na pesa mbote bele place ça en tout cas maestro ayebi que non ngana magolo ngotika trou non mais ça l'équipe TV vraiment non tout exacté on est parlé moni parler na lelo so bobeta musique be bopesa mamba be bosala lokuma be ezala lokumu ezala plaisir na nga place na vandi no ki on parler mon bona leka ki mais makambo ezaka toujours ezala lokumu na nga yo moni place na pesa mo toujours ba bonne chance ba animateur bazana ba bosser dire baya bazana ba bosser dire nga pe place na bosser dire n'est non ça mamba danger ezala lokumu na bango. Donc ça te que na cadre ba polémique no nga na vandi na boya ka ke ba se loko te na parce que mingi pa bimaka wana le zara mais ça la loko te ku na pesa carnet d'adresse ya on a hotel ko ba boto bota maka libumu moko mais mona za na comportement na ye puis mona bimaka na journée donc nga na bi comportement nini o éducation na zona parler na biso puis na bi éducation nini on a zo pembe na Fabregas na ko le ka na finga rae na chola rae nana tawona te c'est mon papa hein c'est mon papa il est sali que nonga na za la seda et puis ba tutu ba yebi ko nana tawona te ngana toujours na taw travail esprit positif na pesa ba tu o ngana za nango parce que pas na prendre vraiment trop ba nando yemba te chez men esprit positif na yembi ba rumba lokola ba rumbe
nayembi babilo mosusu na biso bafacette cachette misu eza kati nanga bato mosusu bakomprendre yango donc eza bongo quoi. Et pas maestro pour cela la personne beta moi tout na beta tout côté comme na ici ko buta. Non pour l'instant banini non to causé parce que depuis na longo nazaki concentré na mamba studio pour na ça ba studio na si ça banzembo. Attends système à téléphone moi message. Non wana za père na ngai wana utana ngolo otyo lo ba wana. Tant baza tant bavandi kota na ba boira ya mado. Eza déjà kino bazana nga de cœur. Tant nga na za banini donc na yemba banzemba fabrikas. Eza kino na zo honorer ndako nga na utaki donc na zana père na nga de cœur. Lo moi ma bezate quoi. C'est la famille, ça parlait, et tout. Mon ibiso va polémique tout ça na ngoti. Polémique eza bateau, baza musicana. Biso tout ça ba artiste. Nas artistes musiciens. Nas artistes chanteurs, na binde ba betramo moke guitare, na binde ba boaka ka na binde ba yemba ka na binde ba style belé. Donc nas artistes musiciens. Donc ba polémique on a ko finga ko boya ka place outi ko sala ba n'importe quoi les abilo on a biso to na zo ba musicana. Ba miso amela ba makaya ba miso ba cha ba drink ba miso ba zaki c'est d'abilo amela ngote. Non ah et pour ça na pembe na ngande que ba bino ba artiste pose à la bien na biso ba fan na yo pour travailler bien faut mais la moi ou bien on est chez non wana za ba module na ngate ko on a ba module na ngate mo ninga na za tellement trop l'inspiration pesa mambali kolo donc na na tante que na mela kaya to nini non na ebinde za la kuti en plus bato za rapper pembe na ngabe bima mbona ti on za ba module na ngate ngana artiste musicien na to pesa tu musique faut mutu na mbeza la toujours fraîche na réfléchir ça va bien ne ba que na recréer crini ni tali na sala ba ya mado c'est une œuvre ya mado za œuvre na musique na so congolaise Yamado yebi depuis Kriona Yamado boramana Congo ne bi souté quoi le bandecteur ndenge zoya et ko remplacer ndé Yamado pona sali lo musu ni lo toyo to ko mata poto simba depuis Kriona Yamado wana ayo zalaki mais on a deux parts na ba musu ba le kiwa ba zo boka ba krio ki on te ba boka ki boka na bango mais yo moko yebi Yamado mambo sala Yamado za scandalisation ya makambutu. En plus, au caisse, nous allons surtout tout voyager dans le Yamado. Sur l'équipe Yamado, mon toi qui est le Yamado, son Yamado. Donc c'est ça Yamado, c'est l'homo, c'est l'homo, beton. Et il y a qui nos caisses dans la bicho vraiment et puis ça qui m'a cambomo. Donc faut on dit marapé. Maestro Mora et Biko. Quand le mot il faut on dit marapé, mais l'absence non er yozo rakuna baba qui va cursus yozo karaba er yozo ba dimateur ou za prendre ba 3 jours. Baboua qui va peu la télé on va peu la parler peu bon peut-être vos là par rapport il y a ndenge yo et valeur à musala na vous on a musala ezaka nde otika kato ba en plus kunezanga non moi depuis qu'on a longue non na yo quitté que non baboua que lo moi sika parce que le collègue bien atteint na qui on a boire qui peut moi ça là moi ba module moi trop ba nini mais ba tika qui moi me pousser parce que ça que lo raye mo maestro abaki zelo no moza nouveauté na ye fois ça la moi style moi sika na match qui nde on nga boire moi trop donc mais nga na boire qui déjà na boire ma par ça cri na nga esobolo yesopa sopela ye wo ouais ça cri à 3 jours non on est cri na nga na boire qui en moi cri ya maïs zaki sala ngo bien nzoto ebi na telo ko lebi na ya pamba pa pesa ngo 3 jours à boire comme et puis c'est bon. Les longs nazo ko mingi to solane masura esprit positif on a déjà parlé c'est la famille pour aller bien ma bezate mais to betali solo la carrière on en sala bato vient na ba parler le rôle ba vient na ba titu le voir le trocadé papa na DJ KM grand prêtre bato le rôle ba vient na ngai Adrien Mukiadi grand prêtre vu à sunga ba petit na bato le rôle ba Ben Willy le Gabonais grand prêtre. Relation ici de Zaranango avec l'artiste Abikito. Ah Bill c'est mon vieux. Bill c'est mon vieux plus na idéologie ça Bill Clinton Bill talara Bill na histoire ne ya makasi na mutu na robosa na moté vu on appelle ça courage et combat force et animation congolaise les avions on attend na bimi via benga bidanga c'est la partie d'aujourd'hui na question charge ya ozala mokita ni puis ozala capitaine combat animation congolaise ke nango na lati brassard wana tile lo brassard ezalaka en plus na baki ça sur niveau na comment mokita ni Bill c'est mon vieux donc dans la zone azoka ba question na inde tibo et ça là m'a plaisir à trop et puis ça va coup de chapeau place Azali donc abim c'est lomo mikolo escalier des fois té donc via mon boy il y a aussi la jamais parce que ouais innovant animation animation congolaise et puis animation africaine mobimba donc animateur morona sali makambo na obi album neza esprit positivité mambutu na positivité et bien ça peut magas pour les quand même non on est à positivité pourquoi pas
parce que Yamado beta makasi on a pe opérateur Yamado améliore avant Yamado ya to koya te no Yamado koya mais Yamado yaki ndepé bozo croire te na esprit positif car boyeroya na pe kaka parce que mamuto za la grâce en Nzambe muto azo kwa siré ngana na liboso za Nzambe na pesi le coup mon ozong sama tondo pa na parce que mtalingaki kendo na site ba studio na kuma pe aussi ça va studio na ngana bimisa générique na ngama kona décembre de kanami te Nzambe mutazo linga et puis nembe ko beta makasi na mokili za Nzambe mutawoli ko ba fan ba bina na décembre déjà ba tutu ba la danse du toyo ba bina bina ba rumbe quoi ba bilogologo des fois tu as des ceux qui ont ça plaisir ba fan na yo ba yo ka moi extrait ya esprit positif moi ça esprit positif yango jalousie yango ya nini brassare nanga moko yanga moko mais pourquoi motema mabe na bino brassare nanga moko towela mwasi kiarie mawa tika ete mitema na bino mitungisa mateaya madwalelaka na ye legime ya bokane bambuma te kwa vimba pourquoi bokoma kolanda kovimba vimba mama Yamado mais moi te wana ozongisika bato na Yamado eza toujours yanga na ino yona lo bakina za ba bilogologo ba rumbe na zongisi bato na wana eza ba présentation na se présenter moi muke na kati ba bakina za kanga seda mais ba biloka ba sika eza donc bien wasika parce que oye mboto donc on est qu'un esprit à Yamado parce que qui suka wana ba Yamado yango jalousie yango ya nini brassare nanga moko yanga moko est-ce que yoka ngo déjà mais pourquoi monter mon bébé na bino mongongo nanga moko est-ce que to wela mwasi na leliki arie bato bazonselenga mawa tika ete mitema na bino mitungisa mate aya na bete bango lisolo ya mado ndenge ezalaka mado alelaka na ye legime ya bokane bambuma te po avimba abaya bavitamine te po ya monene ndenge ezalaka ezalaka histoire ozwaka moment d'ordination mais pourquoi bokoma kolanda kovimba mama Yamado barumbe boya kwa des fois te positivité zo bato basa batenir pas wana obwakeza o ba fan ba bien en décembre te on est déjà le décembre ya on dem tezoya et bon na kata positivité ba rumba ezate yon ce qu'on a vu ba rumbe ngana iba na imba rumba te na imba ba rumba baluka donc ba rumba lokola ba le devoir le plus difficile ya kokutana na moto yo nzamba longola mopanzi na yo posala yi ndenge ngai pe nakutana na yo koko titansia kolelaka te bébé je t'aime de tout mon cœur koko alingaka yo tala eza eloko semblati dans barumbe yango na yembi eza bena ba pétatonique ozalaka kolite boito na paroisse ndoko te parce que asomani ya lora ya paroisse te on a dit que nous avons savoir moni pembe na maeso na zwaki to oleka na chorale moni pembe na te ba chorale on eza mambakala na lekana ba chorale ndo getika ser na ngako na chorale to na rumbo zo kayo mondo zo mata kasi eza koyoka eza savoir moni musique bato bele balekana ba TV ko finga ko chola ko loba oseda wana ko finga kabiswa to yebi ndule bango sko ba bi musique te musique ezalaka camoufler obimiseli bato œuvre basepeli ezomata culture ya musique na so congolaise yango na oloba boye ndeka petite sœur na nga nani petite sœur na ngona na bosani kombo na ndeka petite sœur na nga azara esika zali ma comprendre que oloba Aline Tumba na Soudaf ndeka petite sœur na nga Aline Tumba na Soudaf alobaka ke non vieux na nga seda faut bisaka bato ke non musique eza faut respect faut réfléchir et puis faut ozalaka do parce que tout ça a besoin de culture nation congolaise et ça a toujours l'écolo donc bah tu dois soutenir la musique à beau toujours ça là quoi musique moi botani pas fabricasse mais bah au chango pe mabo parce que tout le monde na mboka musika loba ba Nigeria ba Côte d'Ivoire ba mboka ka ebele ba Tanzanie ba ni bazara so ba star na ba mike bazo botama ba star mike te mais so ba star na bazo botama sika ba ka rocha bango maboko parce que bazana souci ya culture mboka na bango tovanda tolobaki na o ba Nigérien ba leki biso ba ivoirien bazoleka biso entre ta biso moto leka bango na makambo tu entre ta grosse caisse vivacité ba osalela et uta awa pa na biso moko
ils ont prendre. Donc, bazonga ba soutenir musique à baboy. Ça va bien. Ils ont innovation et culture na biso. Ils ont force ils ont tombe la sous ils ont déjà l'écolo. Et surtout c'est des sans polémique. Danger polémique est la musique. Bah où tout bazaki na problème na ninga ba polémique, ba luka ba tumsu ba sana ba polémique. Nga na za sur niveau ba polémique te. Naza capitaine, naza mokitani, naza na charge ya robini sa Congo ko yembela ba tu pesa ba œuvre ya bien na mokili quoi. Des fois tu quoi. Soki polémique bazana bisa ba plan na ba c'est polémique ndena ba plan. Mais nga mo personnellement mutu boye. Naza na souci ya ba polémique. C'est écrit à réussite. Il y a musique, il y a c'est là ils ont. C'est quand il y a réussite la musique na eza mutu ko serana le choses nzambe. Ba merci belé pa nkolo na ngai. Ya mi baleza o na prendre. Pembe na Fabregas na on apprend na bokese tout na leka nango na maîtrise na doucité na za kanango ya on déjà ça la secret musique na ngai zo na miso bato diambate non diambate ba diambé ba za boete na za na temps mais la diambate temps chimbokte nga mais la rama ina nga et puis et tout c'est tout évident dans mon bongo. Donc on peut déjà en décembre donc de l'an 2018 au milieu de la fin il y a l'année 2018 surtout tout ça la bilan et ba champion qui sur le marché. Tout ça la bilan peut-être selon Seda musique au monnaie beti au na oreille musicale au bino bayebi bien bon ba tutu ba beta ki ba tutu ba beta petit ndeko na ngai elle généralissime robino mundibu félicitations donc force sur ma cité na bilo na la bimisi na ça bilan bo ça va et puis Maestro Fabregas métis noir grand prêtre donc le maître de la musique africaine ceinture noire. Félicitations. Après félicitations aussi dans la show de King Nabiso. De King Nabiso donc de la musique africaine. James Fali pour félicitations. Félicitations à Père Nacho Toné. Il y a Noël Ndiama félicitations. Félicitations à Nacho Binadam malgré tout la bimicité mais Betara Bandoule mambo belé ba innovation mambo sur qui félicitations. Et puis félicitations dans de Ronanga Ibrator contre maître félicitations. Et puis félicitations dans et surtout Ibrato a volé dans la carrière musicale. Ah ouais, donc félicitations pour tout ça qui musique na bango bien, parce que ba qui bien donc tout ça qui musique na souci retombe la culture congolaise. Bah big félicitations à bango pour avoir forcé les choses pour musique qui met toujours en avant. C'est d'ailleurs mal tombé presque à la fin déjà. Au sein de répétition en coulisses ou en répétition exacte. Non, moi non bosser en coulisses, dans un groupe d'accompagnement, nous avons ma chaîne basée accompagner. On va accompagner moi, toujours bosser na bango. Ils ont très très bien donc nous avons besoin tellement le beau comme pied. Donc maybe que si tout va bien, tu vas découvrir bango. La production de Polo, c'est la radio au salon lancement. Ba production ça ba production ça nango ba concert ba sengisi mo ba concert mo trop mais sur la calé ba date nango ndende dans ça émission na ko annoncer la date pour to baya ba mon a fait camouflage qui pendant 6 mois ba mon a fait genre ya module la musique pour to travail. Là nous sommes déjà presque à la fin c'est d'un mois Mama Loba na ba fanya so wala ngayo na kata les amis TV au s'adresser na ba mama ba fanya so wala ngayo. Ouais, des fois, donc, c'est d'accord pour eux, on a vraiment balina mingi, staraba rumbe, staraba biloro quoi. Donc, na lingi bango trop, si on a le bimandé, parce que c'est un truc, bah, moni qui n'en a apprécié dans le dans sa carrière, na parce que c'est un peu rare, mais va faire sa chance. Et ça ma tabi sur la culture en boca, et ça ma force la culture en boca. Faut soutenir la musique à boca. Sur musique, les autres tamaraté en boca, c'est que racine la musique est profi. C'est que musique, c'est que film musique na ma télé profi. Faut musique est beau, tu vas voir, c'est pour sentir la force de la musique congolaise, de la musique africaine quoi. Et moi, ma dédicace rapidement. Merci beaucoup Nzambe Tata Zabolimo, na nga battre la soutien moment. Oh et puis merci na batutu balinga rase da capo et puis merci na pena ngai titulu volo to kade père badika quand même Yannick Makangila makangolologie. Donc des fois te pena bosante vient na ngai Maître Kamba, grand prêtre vient na Maître Kamba petit na yo sikayo Maître Kamba vient na ngai donc petit na yo so sala pour na ngai petit na yo ve mais bi que yo za vient na ngai donc dans nous avons cas de cœur Maître Kamba les maître les gars mon konza mon konzi Maître Kamba deux fois Maître Kamba et puis merci na grand prêtre Babé Washington grand prêtre Babé Washington donc na linga ko fort prêtre talara ngai pena sans yo mon et puis Graki Airbag nationalité belge et puis les mêmes makosa beau garçon noir bango nyonso tout ba Christian Dimenene ba Merlin Lutumba Santasbo et puis ba venanga Ginon Oramba CD garçon de Bundes
sinon aura passé des garçons de Bundes dans l'aéroport venanga héritier voix match congolaise ya Casquito Neto moto pamba des fois ya Sami Ndomba si Ouragan wana tout bateau dans Zarana bango quoi mabo ça n'était Bodrick Mpongo donc venanga Olivier Mpongo des fois prêtre ya makasi Olivier Mpongo Rosine Yanungi R9 Sedaka pour yo kana mabo ça n'était toujours na musika na mona lisusu CDG Fambondo CDG Fambondo wana ba sentir makasi na ba bureau na ba tolokola ba Hervé Lutumba beau garçon noir je moi en ami sous ya tiraka Hervé Lutumba donc des fois c'est quoi et puis ba tutu ba linga Sedaka pour lokola ba petite sœur Naomi Mackenzie lokola ba Nathalie Kamenga lokola ba Ingrid Devwemba des fois c'est lokola ba Deborah Senga donc bazamo ebele lokola bazamo ebele quoi bango ebele place baza vraiment na linga bango forcer Dakar pour yo soutenir ba boulot soutenir musala oyo qui est toujours en avant ba rumbeza ba mélodie beza ma babeza j'espère que vous savez que la pina bosse était à Rissinga Nimambote malgré tout bois quand même on va rendre on a eu pour Rissinga merci Tokaboana c'est un esprit positif pour faire plaisir à tes fans et là nous déjà la classe était si d'ailleurs donc un grand merci à vous tous qui nous suivez dans ce instant un grand merci à tous nos abonnés vous allez taper www.lesamitv.com abonnez-vous massivement et là j'en profite déjà pour remercier celui qui me suit Papi mon compte big dédicace à toi et pourquoi pas big dédicace celui que j'appelle Fifambo mais pourquoi pas à toi DNP là où tu me suis et quant à moi Miska je vous dis abonnez-vous massivement et restez branchés composez www.lesamitv.com abonnez-vous massivement restez branchés quant à moi je vous dis déjà avant de vous dire au revoir j'aimerais déjà que tout Kaboana moi esprit positif avec Cédaya Massi bato bamoninga sans alliance bamituni c'est vrai que yo balangai te po ebele ya bolingo na biso ezalaki koleka ndenge nazala na ye bato bamoninga sans alliance bamituni tati yoko balangai te po ebele ya bolingo na biso ezalaki koleka ndenge nazala o kowangana te tati kowangana te Lopez kowangana te malobolo baka kyokotianga na royaume na yo ya olingo metala pati opesi ngai yokurunenga na royaume basusi toja makile kota ngai pardon yakaye tati Lopez pardon zonga e papa bana pardon yakaye zonga e yakaye oza nyonso mpo na ngai talatina nga nakoma kosambela nkolo e nakoma mamelo nzambe na ngai e nalata liputa mpo na ye na quartier bato bayebaki biso mibale ye bango nde bakomizanga cible kocula ye nzambe na ngai ye yokelanga ata mamawa esprit positif Zoya Boabazo Ravaka. D'accord, restez branchés. Quant à moi, Miska, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau débat. Au revoir. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que yekomelinga? Wapi ne les amis. Deux micros à la fois. Hein? Ni par ailleurs kaka awa ne les amis TV. Batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko. Batu nyosho bolingaka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka ekoma ekoma kolo. Balobi nil par ailleurs kaka aona les amis TV. Les amis TV nde makambo. Hein? Les amis TV nde makambo. Boluka nga kuna te. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutu na se. Parce que na fandi nde na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. So bo beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis ba image les amis. O bwaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo selaka makambo epele wana. Musapi yo kocha na lisu pena ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za mutakata
catholique okoyeba kobosa na ngonga te soki oza moto missionnaire okoyeba kobosa na ngonga te ekibisa ngonga moko wana ofini lisusu ngonga wana c'est-à-dire ekomela yo okeseke okomi na les amis wana kobanda koprofite na baproduit nyonso oyo les amis tv yoki nga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir une boucle de bokondi à Lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, nous single yo. Attends, quand le Lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto suke tumbene de boko. Oyoka nenge chouaka. Suke tumba yo na kati. Nchoku mubimba. Oyoka soma nyonso na po osabona kite na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning, my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, Papi. I love you, Mokoto. I love you, Papi. Les amis TV. Bon s'abonner.